Voilà, bienvenue chers fidèles téléspectateurs dans votre émission de la chronique musicale. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde à travers notre chaîne EHP Média, Europe, Asie, Océanie, Afrique et pourquoi pas dans la terre du Congo. Donc on appelle Sibino Bambote, Batutu Bazuli Bakou et Orlando Bisso. On appelle Simbote na Apomanen l'antivirus, l'ombre noire. Na Bossanité, Mireille, Kabang ou la patronne, na poto, Igo Kanisidan, mon ami depuis Paris, Carmi Berti Salem et sans oublier Die Koleka Motemaya. Sigande Zala Bambote na Batutu Baota la Bisso, une émission de l'actualité musicale, donc Toza Lelo, na une artiste musicien, vous découvrirez tout à l'heure, elle s'appelle Balanciaga. Elle a décidé aujourd'hui à l'Obé la paix. Bino bat bozuli bako Orlando Bisso bo découvrir à l'Obé la vie na kati télé. Donc bon mais un peu qu'on découvrir. Bonjour. 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 Bon semaine. Bonjour à toi. Batu baota layo pour la première fois ko s'est présenté pour ngana bio me bango tam suba bio. Ouais na s'est présenté non ma personne mbote na Kyrios Kouzarati des trop mon boss na PC bambota trop azana Côte d'Ivoire qui n'est qu'aux trophée boss déjà zoa qui déjà ya na déjà ouais bambota trop na mon papa bambota trop na ba finance balinga Balanciaga. Comment on Balanciaga? Est-ce que Balanciaga est sur notre comment on anda comme Balanciaga? Comme on anda comme on anda des trop pesa na musala na sala. Oui à parler. Dorcas nani? Dorcas Ndikita. Wana makombo ya mère na père ou ba pesa donc. Comme mère na père ba pesa nga. Dorcas Ndikita yangwana. Dorcas Ndikita. Entre parenthèses, le loto sur la mametali Balanciaga. Pourquoi comme Balanciaga? Ouais, comme Balanciaga na zona musala nanga. Et comme mon boss nanga sepela nanga pesa nga pona musala nanga da griffier. But on m'a wala tango trop. Wala ba t-shirt nango, ba basket nango, ba chapeau. Blo belé bimna griffier neza blo eda blo ke belé fort. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Quand on a vu nos vies artistes, vous avez découvert en haut tout à l'heure. Et là, on a épais ça Balanciaga. Pour ça, Yakobina, Yakokoma danseuse. Est-ce que ils ont la conjoncture, tout ils ont la ndenge balobara, banam suba bota marana bango, aligné de msala obina to, okuta na circonstance morobo na vie de salaire que okoma danseuse. Non, na bota manango. Na ce que j'ai atteint na monde koka, ce que le koka qui on a ko sala. Botama déjà na bina bana bo mwana ba feti na ba week-end on bina ton na koli ki na moi ke musique il koti siko fona bina pas Kyrios Kouzarati des trop mon papa na yape musala très bien. Merci beaucoup, mais est-ce que na kati famille musala sala balinga? Oui balinga ngo papa na ngalinga ngo mama na ngalinga ngo bande konoso balinga ngo ba sepela na ngo balinga ngo vraiment ko za musana. Ah bon, mais na rotala na vie ya ba danseuse ba baby ke ba danseuse bazala bandumba so moni danseuse donc ba considérer rabino vraiment tu bazora danseuse on dirait fimo boya kimi passe na parler to fimo ba kuta na bana ba réalité bazo nyokola ya moni le kosala tabino tikana ko malanga ta danseuse na ko mobi no eza musala bato bakanisa ki musala ba danseuse za bandumba na ebiti eza bulondi mutote ka mapa mutote ka mai mutosa na bureau. Ouais, qui dansait c'est peut-être musala biso peut-être ça musala pour toujours salaire non toujours salaire non to na voyager pour na musala o et mi manga mboka ona kana mi matina na kenti na vina ngambe na zwa pour na musala ezate ki na zandumba no na yo luka musala bulo na ngai ona sala et futanga makambe belé. Oui da pe famille na musala. Oui na da famille na ngai pourquoi pas ngam tu wa futanga non ça musala bien bona sika mona maestro Kyrios Kouzarati. Parlons un peu de sa vie privée, un peu seulement. Donc, dans ta famille, vous avez quantième, est-ce que vous avez la première dans la famille ou bien mon asuka? Oui, nous avons la première. Vous avez balé? Oui. Combien? Des petits frères mi balé. Yo mon kaka moi. Oui. Moi, le bosson mon kona balé qui n'a mi balé, j'ai fait. Sobat baota la biso ndeto sa l'émission boy baza besoin yo loba na bango vérité oui manaka tsamte manayo donc ozo bima directement na tsamte manao po bina boité na pantona t-shirt ko tango tikala no tikala no zobina ba oncle ba tata moi si ba parents en général na ba petit frère na yo tomba otala yo est-ce que ba lobarani na mutema pona le beloté et musala
ya musala nga ndi mutu akenda kosala musala bureau ntango nabi keza musala seke eza musala na ntango nakómi nati pantolo na omata na podium nolata nde nalata po eza bulo na nga nolata yango te na ndako bie nolata te pesi papa aza pesi mama aza non nolata yango nde na eza musala na nga so nakómi na bulo na nga nalati so naza ndeyaka bulo na nga nolata mpe lamba mosusu oyo eza bulo oyo eza musala eza musala na zula oyo nabika awa naliaka awa efutela yanga makambo ebele bandako banini eza musala yango afona batela yango. Pourquoi ba danseuse bazalaka considéré te? Oui, na kata ya société soit na famille, na yebde ce qui arriva parce que todo sola todo ba vérité. Na yebde ce qui arriva déjà na famille mutu mo boate le melaondo amu ngo za danseuse boya kanisela ke kwa mabe. Bazate? Non, bazate. Ma famille nga vraiment epambulanga vraiment balasa ki osa musana na kimia tant pe na ya on a mona pe ka tant ba pambolinga tant na sali bulo na ngileka na kimia o non et ma belle banyo banda nini ouais na sali inani na bulo na rumelti na sali inani na bandeli kaka parcours na yo avoya pa maestro Fabro banda yo wapi ouais na zakika na ndako kandi na yemba mo so mtumoko tala wa bino akosi eloko alobi ona kosi abanda na kata orchestre na ngolo na bandina na uti na ndako na yo sa bulo pa curious binata na quartier te na bina quartier pas ba mariage ba fête ma balibala tout ça mais nini na orchestre mutu bad na nini na bandili ka pa curious na bi orchestre msute ba danseuse ba leka ebele na Congo ba bina pe kitoko to yebi yobi ba kombo ebele pour na Balenciaga danseuse ni nazala comme idole na yo o apesa yo posa obina na vie ezala nani ouais bango nyonso babina bien neti chancel vie subele sube ouais abina très bien to te na biboye ba oyo ba pesa ogu na bina génération na te avant banda obina ba o ba pesa ogu ya obina ba sero na ba leka na moko kaka o apesa ogu ko malroi yo poko ma obina ba ser bazé belé ba ser na biso ba linda ba ser na biso ba bibisia ba mondongo ba cuisse de poulet ba ser ba matelme be so na metanga ba leke belé mais bazé belé ba pesa nga go bina et on peut na commencer à ça na très bien. Donc tangi ko ma cuisse de poulet et bo so ba lobi ga yo na cuisse de poulet bo kokana et puis yo landa cuisse de poulet na robina. C'est la famille c'est la famille so ba lobi za c'est la famille. On est ensemble. Famille kaka. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Donc comprenons que nous sommes avec une danseuse très talentueuse. Avant l'orchestre Maestro Fabro na kata Villanova. Na pe mission notin. Au combien de personnes? Moi 2 ou 3 personnes. Ouais bambote na nga trop na papa Hervé depuis France. Hollande mission. Bambote na nga trop na Michel bambote na nga trop na Gouve depuis Luanda. Bambote na nga bel na bana Portuno so basepela na Balenciaga. Bana Luanda nyonso Kalate. Bambote na nga trop na bafa na nga nyonso basepela na nga. Ya Christian Decorne papa papa solution à Paris. Ya Doudi Mesa étudiant puis tu sur l'échappé bambote na nga trop ba FBI bazame belé bambote trop na là ba fort. Merci beaucoup. On a les grands caméramans, pense Moko, les grands réalisateurs. Donc 8000 plus que on a besoin de péter mon ami Igoka Nizidane, Jires Ndengi la Samabi, Papa Narkilan 001 États-Unis. Donc sans oublier Francis Malumba Roy, Naomi Mackenzie, poto na poto donc Balenciaga. Parce que place de commis faut un simple, pour ma peine d'un simple, pour moi un garçon trop sympa donc simplicité de ah, ce que vous avez un biseau simple. Surtout génération na you. Il y a des danseuses, Oignon, Sobazab Orchestre, pas Jésus de Nians, Fafali, et pas Wata, et pas Kofi, Maison Mère. Tant que Yotala, Baninga Babinara Boé. Danseuse Nin Oyotala, Masotalobi, Wabinara, à l'équipe Nga, Zamte mon fungama. Ndima, pour bon Ndima Pe. Wa, Koleka c'est trop dire, ouais, na sepila na merveille Amadou. Nabi et pas Nabi noté. Merveille Amado, Chancelvi Subeleo, Clémence la Coréenne, Abina Kitoko Makasi, Elliot Mbappé, Brenda la patronne, la génération d'Abanga Abina Kitoko Makasi, Oba Sepelisanga, Namsana Bango, Bandekonanga, déjà. Oh, mais où t'en as à Villanova? Non, bi génération nanga. Na ba orchestre misusupe, papa Jésus de Nias Bazali, et pas Fali, et pas héritier. C'est la famille, babina bien, ba sala boulot na bango bien, biso to sala boulot bien, ba bonne chance na bango kaka, ba bonne chance. Yébiliste. Na bi bonne chance.
Shakira bambota trop, Lizzy, Julia, Limbondo bambota la bina trop, na lela bino ya trop. C'est la famille, on a ma famille nanga vraiment, on a famille. Oui, go tinda na mabe ozana nga simple te. Donc ngana bi otanga baninga misusu ba orchestre misusu. Lizzy na tangi déjà on a pas ça va na aider pour oza simple pour olugila nonga makambuté. Toke pas faire so e botanga moko pa wa totangi moko quartier latin moko pa faire moko pa wata moko kotanga te ndozo tanga na ba no sezo ezo ambuye batu. Ndeti na bi Lizzy bambota trop, Shaki. Un shida moi na bambota trop, na lela bino trop. Ouais. Kaya ngona bo polo baboué. Et on dirait question est dérangée aux ara rankiné. Nabi c'est la famille, toi nabi c'est la famille, c'est que biso so baleke belé so na tangi oka ba se ka tanga ngate no on nabi que c'est la famille, biso sonné ensemble. Bambote la banga trop so na tangi o ba tangi eti fona pesa bon ka bon nyonso. Eza ba danseuse mususu o bosola raté. Non, n'a habité. Voici. Oui. Raisonnez bien. Oui. Oui, n'a habité. Voilà donc merci les boss Zidema Kolo de la part et à Ponce Moko, les grands caméramens, Nabosani Pété donc Joe Modango qui Kaspey, Trésor Bombokawe, Paris t'appartient Yaya donc et sans oublier Fabrice Nteka, on y a Tali Botali, Babi Belgique, Ezaya Bino donc merci beaucoup. Balenciaga, aux danseuses. Oza danseuse au Binaranakata Villanova. Lelo, ceux qui Villanova, ils ont quitté. Donc, tout ça, il aura Villanova, ils ont été. D'abord, orchestre à Congo, nous sommes Tigali. Yo, tout ça, Tobi Boy. Ils ont des gens, c'est qu'ils n'ont qu'à Kezala. Soit ils n'ont qu'à Kezala, dans ma cam, tout le temps Keza, c'est Keza. Oui, non, Villanova. Ceux qui ont été, tout le entre parenthèses. Total libre orchestre Missus. Donc tu tiens Villanova te orchestre Missus. Tu tiens Villanova mise en part. Orchestre Missus. Yo non pour orchestre Nino Bina. Capa maestro. So da ite ngaza appelle ninga pena sa chemin Missus. Missus ninga bando teka, Missus ninga voyager nanga. Yo zo bina pour Villanova existe. Oui. Kaya ngoti. So da ite ninga teka. Maintenant que boki balise na ba Shakira yo ko bina la timbo tate te bango baza bulo na bango aza mona Villanova bango baza kuna ngaza Villanova mutamto sa chemin côté lingi to na biki tant Villanova ngaza atendenge yo lobi wana ngana ndo teka nanga no sa ba faire mususu take za c'est que na zakaka donc zo ignorer orchestre ba ninga msoko ko bina kuna te su Villanova la ite ngo sa elo mususu ngana sa elo mususu ngana kende te ngana sa elo mususu to na so ngana teka nga sama kam susu em supe nga na pe na patiana te tant de Villanova ça c'est que on azali Balenciaga est-ce que bi mission to ça là o etikalaka donc lelo so zate na Villanova to zo la archive to zong selio oui bien ouais na lobby des gens qui na mona Villanova na villageoise so ezaki te nga na nga ça va faire mususu mais tant que Villanova ça on a yena Villanova na marché moté oui mamolo ben grave est-ce que na Villanova internellement non, na internet pe na okufa na mutu. Na okufa pe kan tolo ba kolongwa. Boki ma question. Na okufa pe na mutu. Na okufa. Na kim question na mutu na okufa na ko bela pe na ko mape pou na sala accident na kufinanga. Voilà, merci. Lelo Ozana kata Villanova ba départ pe komi moi trop na kata Villanova. Balenciaga ba bazolonga longa trop. Bina filé bazaki bazate lelo ba materasi bazaki bazate lelo acoustique 10 à match a Ocholongwa aza susté na kata Villanova Balenciaga pourquoi batu bazolongwa longa na kata orchestre yo za Villanova ouais wana batu balongwa na Villanova ba bonne chance na bango tonosa na ba musala full boss bambota trop mauvais hein l'élève maître bambota trop kotoza ouais ba bonne chance na mutunyo surtout andima sa carrière ne ba bonne chance na bango tout ça pourquoi badazolo on la Villanova répondre à la question te ba longa po ni est-ce que eloko za susté tonini nabi ke ba bonne chance na bango bonne chance côté ba bitina ba longa la te ba bonne chance na bango kapesi ba nabi bonne chance si mutalungu ba pesa ke bonne chance pense moko est-ce que so au monde anda otinda ngai
otina na mabe. Comment bonne chance c'est comme ma bé bonne chance peut-être bonne chance. On a posé une question simple. Pourquoi bazolongwa na kati ya Villanova? Bonne chance. Côté bazali bonne chance. Il y a une vérité. Pour orchestre, c'est un maître Fabre. Hein? Donc, orchestre, c'est un Jay-Z. Est-ce que vous bien il y a Thierry Alino. Yosko va travailler dans la Villanova. Donc, c'est que le lobby pour Longwa. Est-ce que vous avez combien de temps à Villanova pour Longwa? Ouais, tu vas au Talanga. Ce que vous avez la Villanova, c'est un peu neti na mabeso accident zunga na kufi to so na beli na kufi mais naza Kyrios Kuzarati mon papa biso na tina hein alinga biso trop merci papa na nous merci vraiment papa maestro Fabregas na gentil oza na mpona biso surtout pona ba danseuse non merci beaucoup papa maintenant so la biso vraiment nzamba za no kaka ba merci kaka bele oh. Est-ce que vous avez maïs trop boé? Baloba ke balide ba mesana ko bima trona ba danseuse oyoka déjà le kona na bien otenga na obaketa ki ka leader nanga na tuni question est-ce que yoke na bolamo no sali pona nga balasia galelo so sa nangi miso eza pona curiosity oyebinga pona Kyrios Kuzarati de trop fona za la bien fona boake trop po mte a sali kito banana batunyo surtout ya mokili o ba sepe na balasia na musana nga na salaka o ba benga nga balasia ba félicitations na osala musala bien za papa mta apesenga chance wana ozala boy pourquoi pas te na pese ba merci belé hein Kyrios Kuzarati de trop merci papa merci vraiment merci beaucoup papa. Obo répondre à la question na nabi est-ce que yoka déjà marambaloba ke ba leader ba bimana ba danseuse na bango tu n'es bien honte n'est bien honte emsunga yoka ngote tinga yoka ngote wa mystique na mystique te non mona na mystique ndi na bini na yoka ngote non na yoka ngote. Merci beaucoup lelo soki si ko remercier ba tunara ta carrière na carrière musicale na yo zo sala okope sa merci na banani bato ba soutenir yo bato ba encourager yo bato ba pesa Fox ya kokoma oyo zali lelo oko remercier banani bana remercier Denju Makoso wazaki wana bana pesa ba conseil trop balasia ka fosala bwe pour sala bwe merci vraiment on a remercier bato nyonso o ba pesa nga chance eza ba masa na nga famille na nga liboso na premièrement ba pesa nga chance yo zalo dans ces ba merci beaucoup baza vous m'ébélé. Merci beaucoup, donc merci fidèles téléspectateurs. Tout ma bisoa, tout ma pour mon chité déjà, donc tout mon chité. Tout en pleine répétition, donc en pleine répétition, pour répéter. Disque cible les ali, bah clip on dirait bon mon ani peut trotter. Ouais, disque les ali bah visible, hein, mise à jour. Visible bolingo katango lanko olalisi anga motema molili bute comme élastique ton ezota nate maemiso pongite ba pense chimeyo musindo malgré tout na boyemba te mais to sepela na autre sepela na rumba hein babi rumba bandara bo mo appelle lobby pour ça l'orchestre comme nous chanter na boyemba ba danser c'est belébé ba mo yemba non na boyemba te lokwa hein lokwa bi toi mise en jour l'on se a marché faut na yemba tala kaka mais na yemba tinga binaka yo le collègue bine pamba ouais boulot la ngandi ya ngwana kwa ko bina. Voilà donc merci fidèles téléspectateurs to comment j'étais déjà nous sommes déjà presque à la fin de cette émission Nantikelo Maloba soza bato boaka obwaki moi quelques personnes au moni ba soutenir yo programme il y a ba répétition pour PC soit pour sa contact pour na bato ba otala yo o ba monio pour la première fois compte Facebook nanga Dorcas Ndikita na compte Instagram nanga Balasiaga Dorcas so ba beti ba ozwanga wana numéro téléphone nanga ba bengo oza pour ça numéro nanga ozonga pa na ba mbote nanga ka ya trop na bandeli ko pesa neli kaka songo bana Luanda nyonso ba mbote nanga ya trop hein babi GGG3 bambote na 3 ya mwana ba bisu ya 3 bambote na fa nyonso basepela na Balasiaga akokane koloba te nga trop musala hein bambote ya 3 na ba fa nyonso balinganga na lela bino vraiment tellement
Merci beaucoup. Donc, merci merci na Elena Tan na motema ya die koleka boss Zide Makolo on a pas les grands réalisateurs pense moi les grands caméramans donc ba motebele motena apo maneno antivirus l'ombre noire Kalaming a déjà anniversaire Mireille Kabang la patronne Igo Kan Zidane Jires Ndengila Samabi 001 États-Unis d'Amérique Francis Malumba Roi Naomi Mackenzie et sans oublier Joe Modan Okikaspey Trésor Mbombokawe na bosanité l'homme hein, c'est lui qu'on appelle mon ami Carmi Berti Salem poto na poto donc Bambote Belé Zaki Bongo mission Abino Tocho bimisa rumba msusu ya deuxième dame eza derrière c'est marché bo consommer on dit bo mission na consommer ba embelimer ouais ba embelimer na ko mbonda ah ouais ne bo mbate apakola kana e ba rouge à lèvres te pataka na bango yepe ba silete et pa bana vernu ba plaka e na notenga na kataka e ngamoko manzaka ya maboko pe ya makolo na minu nanga po aza pilske on Terry Alino na simplicité kolekata ya ba mamelo elle est parfait plus que parfait Alino adana mokusako kwandelenge zanga waouh yango pour consommer. Merci beaucoup, merci. Donc nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes, non Bazou Libakou et Orlando Bisso. Merci Nabatutu. Donc quant à moi, je vous dis déjà Mbote et puis merci Ndebo mais ça n'a toujours que la Nabiso na HP Media et puis Nabo Sanité il faut qu'on s'abonne seulement à news il y a des émissions Nabiso il faut qu'on s'abonne toujours donc Mikili partout quand des à la Nabo Sanité équipe technique Corda Kibumba pense mon collègue grand réalisateur donc babi 8000 plus que bango li soit aigle donc 8000 plus que bango Mbote Belé je vous dis déjà bye bye on se retrouve au prochain numéro bye.